18 milliards et demi ezali montant oyo ya budget 2025 loi ya finance ezalaki défendu mokolo ya lelo na gouvernement à travers premier ministre Judith Suminwa oyo azalaki liboso ya assemblée nationale mpona kobeta masolo ya budget. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali lelo na Burundi esika nini a participé na masolo ya sommet ya komesa lobi boyebi malamu ke azalaki bongo na Uganda esika akutanaki na Yoweri Museveni ba détail nyonso na édition ya lelo. 3 jours ya deuil national na Espagne esika nini bato bakufi suite ya inondation ya mvula ebetaki kobanda mardi ti mercredi na mopepe tornade. Monde ezali bongo mobilisé mpona kokonsole baespagnol bapatron oyo balingaka basi ya batravailleur na bango. Lelo tozali na bino badossier oyo tokodéveloppe lelo na KNB News. Président Félix Tshisekedi lobi azalaki bongo na Uganda basololaki masolo na Museveni. Lelo azala Burundi na masolo ya komesa condensé ya ba reportage Bolanda. Finalement bato bakomi komituna na mokili RDC ezobeta jenini sur le plan international kokutana na Yoweri Museveni président ya Uganda jadis considéré comme agresseur na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya RDC elekeli bato nyonso pe oyo ya bilobela bafandi kimia pe bababa bazotala kaka neti ndaku ezozika. Ezalaki mercredi 30 octobre oyo na 14h heure ya Entebbe nde bayaki koyamba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akutani na président ya Uganda après tête à tête à huis clos, c'est-à-dire na masolo babetaki kaka bango mibale ba deux présidents bayaki kobakisa ba collaborateur na bango po baya kokota na masolo. Président ya RDC accompagné na ministre ya infrastructure Alexis Gizaro au représentant ya chef de l'État na processus ya Luanda, chef d'état-major général ya FARDC pe ba mambo mususu ya cabinet na ye. Yoweri Museveni alobi ke babeti masolo ya paix na RDC, babeti masolo ya paix na région na bango mobimba pe surtout ba développer masolo oyo etali exploitation ya pétrole na lac Albert pe masolo ya ba infrastructure, c'est-à-dire banzela oyo ememaka Kasindi Beni Butembo pe sima pourquoi pas koya kosalisa banzela ya Bunagana Beni Goma. Côté na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya RDC a précisé pe alobi akanisaki masolo nyonso oyo basololi na Yoweri Kaguta Museveni ekosalama ndenge kaka basololi. Kolongwa na ye wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbala moko aéroport direction Burundi esika akei comprendre part na 23e sommet ya ba chef de l'État pe ya ba gouvernement ya marché commun d'Afrique orientale pe austral komesa oyo efungwami lelo jeudi le 31 octobre na Burundi esika ya mami epai ya homologue na ye burundais. Thème ya masolo oyo ezali accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et de tourisme. Tokende pai tozonge pai façon oyo Félix Tshisekedi azali kokumbela politique internationale ezali kolekela bato ebele. Oui, 18 milliards de dollars ya budget 2025 yango nde kokumbela la République démocratique du Congo na kolandisama na 6 axes ya mokonzi ya mboka ba pilier oyo gouvernement atambolaka na yango mpona korésoudre ba problème ya société. Lelo Judith Suminwa oyo azali premier ministre azalaki bongo na Assemblée nationale. Projet ya finance yango ya exercice 2025 ezali soumis na examen na Assemblée nationale pe bako voter yango avec impact na idéologie en franc congolais ezali bongo 49 milliards 846 000 et puis accroissement balobi par rapport ya budget ya année passée ezali ya 21% augmentation ya budget consacré ba salaire topé na ba secteur des bases locaux la santé locaux la éducation agriculture pe ba misala oyo ko sala que population a se retrouver balobi budget oyo
ezali bongo ko refléter esprit pe action au gouvernement lié afin de ça sur masolo ya 6 piliers stratégiques ya mokonzi ya mboka pe ba ko lutter bongo contre fraude fiscale pour na koyeba bongo ko maximiser ba recettes. 3 jours il y a deuil national en Espagne suite ya mvula makasi o ebetaki kuna ba détail bolanda na reportage oyo. Mvula, tornade, pe inondation na Espagne tozali na Valence awa esika nini mvula ebetaki na banda butu ya mardi pe mercredi mai makasi etondi na ndenge ya kosakana te déjà bilan ezali ko progresser ti lobi na butu ezalaki 95 morts na région ya sud-est ya Espagne oyo babengi Valence. Ebele ya ba chauffeur na ba voiture na bango bazali komona na te po mvula na mupepe ememaki ba voiture na ba chauffeur misusu bakoti na ba mai misusu bakoti na ba potopoto. Alerte rouge ezali na minute oyo na Espagne pamba te banzela ezali ya kokata train ezali kosala te aéroport pe ezali kosala te. Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a précisé que l'autorité bazali fortement impliquée na frappe oyo pe dépression makasi oyo bazui depuis ba siècle nanu ba mona makambo ya boyete ezali ko nécessité pona bango otia ba moyen makasi pona kosilisa makambo oyo eleki na région ya Valence awa. Yango wana soki ozalaka na ndeko R oyo meka koyeba position na ye pamba te ba victime bazali ebele non seulement oyo ba perdre ba vie na bango mais surtout ba victime matérielle oyo bandaku ekwei oyo ba bituke epanzani oyo ba potopoto koti na bandaku ba sinistré bazali ebele. En attendant tozotalela Betesco Mosumia Mabota azali ko continuer ko salisa ba congolais. Betesco na bolingo zaka nango na ba consommateur na ye nyonso ba mamba lamba biloko malamu ba service traiteur na ba fête ya mariage na ba anniversaire. En tout cas, eloko bosengaki Betesco sa yeli binango comme nango mayo ketchup. Mayo ketchup ezali automate, ezali ketchup kitoko utumbo Arabie Saoudite o ya qualité supérieure o ezana saveur à tomate kitoko. En tout cas, osayelango frite na yo, osayelango petit déjeuner na ndako, osayelango ba buffet froid. En tout cas, ketchup o ke sungao pote biloko nezala kitoko makasi surtout ba client baliango malamu même na ndako ba papa bamela soupe basi sa sani tala particularité ya ketchup automate ya Betesco ezali na 520 ml. Tozali pe na oya muke ya 260 ml. Nous ezali ba ketchup au Betesco abimi pona ko sunga biso na ba ménage. Tozali siko na mama likamo o ba bengi mayonnaise mayo aux œufs frais. Et azali mayo na mayo. So ba lelo lelo poulet mayo ezali pona mayonnaise mayo oya Betesco aux œufs frais ba benga mayonnaise de professionnel. Tozana mayonnaise oya munene ya 1 litre na benga ngo ma famille ezali mayonnaise de professionnel. Donc eza pona ba grillade nyonso mayonnaise zanga zei mayonnaise ya qualité kitoko mayonnaise ya ba pro oyo zo sunga biso nyonso na ba ménage et surtout soko mami kango likolo ya ndako na mesa na cuisine en tout cas ndako ekoti esengo. Tozali lisusu na oyo ya 500 ml oyo ba chérie balingaka mingi oyo bazali kolia partout surtout dans le scolaire. En tout cas, aux anomisa na kosomba mayonnaise de professionnel pour te sunga biso sunga bino na ba recette na bino et puis ba beng sa ba client na misa. Maman responsable kozangisa mayonnaise mayo aux œufs frais kozangisa mayo ketchup te ya munene na muke et que sunga bino pe biso pour na bolé et surtout yango et bengaka ba client pamba c'est ça la qualité ya mayo professionnel ya Betesco. Ba patron oyo ba lingaka basi ya ba travailleurs na bango ezali très sérieux na ba société na biso ba détail bolanda na reportage à Miti Mafuta. Ali placé na haute autorité c'est-à-dire azali na autorité sur batu ba koma ko se permettre ko sala makambo nyonso ba patron ya Kinshasa akoki ko zala kutu na ba agent na ye mais akomi lisusu ko luka ko linga basi ya ba agent na ye na milieu ya musique ezali très fréquent. Ayebisi biso kutu na milieu politique ezali makasi nyonso wana kaka koluka ko contrôler ba subalterne na sima ya mwasi na ye. Monsieur le journaliste, modèle ya likambo wana nayebi te sono bato mosusu bayebi bazangisi koyeba kobanga nzambe ese soki travailler na yo ayebi présenter oke patron oyo nde mwasi na ngai
ou bien oyo nde mwana mwasi asalaka epa na ngai be aza travaille na nga mwana mwasi oyo be oyo aza nde mwasi ya travaille na nga mais soki moto ayebi kobanga nzambe ifo otala baparametre okokoma te olinga ye na likambo nini nkobebisa foyer na ye okoma eza bacomportement moko ya bato bayebi kobanga nzambe te oyo aza déjà travaille na yo komo na ye travaille na yo oyo aza mpe mwasi ya travaille na yo komo na ye mwasi ya travaille na mwasi omo te ke kobebisa foyer na ye obe foyer ya yo moko oza na mwasi na bana na ndako komi kolinga siko mwasi ya travaille na yo moso bana no bayoki soni eza wapi soki bafamille ya mwasi na yo ya ndako bayoki soni elongo wapi edi eza moko ya makambo oyo ya kozanga kobanga nzambe eza penza kitoko te bapatron basalaka makambo ndenge wana eza kitoko te définitivement botika po na se amoyo oyo moto akosalaka descente azali te mpona ntina ani mpona posa ya nzoto okoma na bango lokwa Salomo non eza na ntina te eza komibatela mpona personnalité na kobatela mpona personnalité ya mwasi na yo personnalité mpe ya lokumu ya foyer na yo na bana na yo eza kitoko te oyo basalaka makambo ya modele oyo soki bayebi ke nzambe mpenza nde azali mpo asimbi moyo batika yango eya na ntina moko te so olingi okoma na basi kama luka basi na modele mosusu ke ozwa oyo aza na nsima na yo oyo aza travaille na yo c'est pas du tout bien. Bon comportement oyo eza yo patron obima na mwasi ya travailleur na yo eza comportement moko ya koencourage yango te travailleur wana de première chose aza travailleur epa na yo na deuxième place aza lokola mwana na kati ya ndako donc eza lokola père biologique azobima na bokilo na ye eza pratiquement impossible eza biloko moko ya koencourage yango te eza biloko moko tokopesa yango arse te parce que ntango yo ozosala yango lelo il faut yeba yango ke na motu na yo ke lobi mpe bakosala yango ngai na yango conseil na kopesa bapatron wana batika babiloko wana mpe eloko mosusu na kobakisa na biso mibali mwasi aza lokola liki babatelaka ye eza te partout oyo yo kozala ifo ozalaka na mwasi partout yo kozala ifo présentaka mwasi na yo na bana na yo te ifo kobombaka bango eloko moko boya emonanaka pamba te donc basi baza bongo baza or moko ifo kobatela patron olinga mwasi ya travailleur na yo ezali mabe makasi. Pourquoi? Parce que mokili oyo ezali ya yo te ezali mokili ya bato ya nzambe ba oyo ba renya makasi koleka yo bakufa ebongo yo kanti yo kokufa te tika mabe sala malamu tika bilembo ya malamu na bato oyo ozali na autorité sur bango baloba pe mokili mbanga ataba aulu wala ekoyela yo pe un jour okoyeba te osengi mwasi numéro ya telefone aboko pesa yo bloqué ye mwasi pe osengi mbongo to mega epa ya mobali aboyi kopesa yo bloqué ye ezali système ndenge ezali kokendele mikolo na Kinshasa biso na KNB tokipi yango bolanda reportage ya Biti Mafuta tambula na Kinshasa omona makambo tambula na cité omona ndenge ba relation ezali kokumbama surtout kota na ba réseaux sociaux kota na groupe WhatsApp na messenger oyo komona ekozala lokola matungulu ekobimiso ya misu basi misusu bakomi na ba réseaux sociaux bozali kosolola na messenger bali osengi ya pesa yo numero kasi ta mususu soki mwasi aboyi na ye mbala moko mobali ayoki kanda a bloqué kote mususu mibali pe ba réclamer basi mususu soki kaka ameki kosenga mobali atindela ata mega to a transférer le mo eloko quelques minutes après mobali wana a bloqué ye ezali kolekana ndenge nini. Bon, il y a des relations mosusu mutu ba fille ebele ba comprendre pourquoi tout ça la relation na ba réseaux sociaux. C'est là penser na bango ceux qui bosali relation na réseaux sociaux bon. Ba musu ba sala na ba to relation na réseaux sociaux eza uniquement pour bo solo la a zongo comme distraction mon boye à cause na musala sala te. Alors solo la naye par rapport à ba masolo bo bando beta wana nde azo se distraire
mais bamusu bazwaka yango comme relation normale oyo moto azovivre en live boye, donc bango bakomisa yango na bandenge ya bongo. Et puis soki bosali neti mwa relation amoureuse na réseaux sociaux, ye akomi kozwa yango en considération, ye abosani ke aza na barelation na ye na bamibali na ye mosusu oyo avivre na bango. Et lorsque abandosenga yo biloko soki opesa ye te, j'espère que dialogue yona ye et bandoleka lisu bien te akoma na besoin à bloquer, puisque mayele ya basi vraiment ezaka vraiment muke. Moi ça kozala atangi na ye ba étude minene azwi ba titre ndenge na ndenge, mais omonaka mwa mayele na ye sagesse na ye ezala moins limité par rapport à biso mibali. Non, comportement neza mabe makasi. Eza normalement so moi si il faut omitia na place no ya kibo mwasi. Okutani na mobali te, oyebi ete mbala liboso mutoko ozo senga ye. Ce n'est pas vraiment bien. Ce qui bande ko basi bazo sala makamwa na batika ngopo eza bien te. Ezali ko faire diminuer bango makasi na sens wana. Basi balinga mwa facilitation moko boya. Dès que asenyo au servir ne longo moko boy, so au servir yango te makanisi na bango sala rapidement rechanger donc c'est pour cela mon ake sengi méga moni ko pesité bon makambo mususu ndio sala moni ki a osala no te, c'est pour cela moni ke a se retirer Kinshasa soki nanu otunité okoyeba te façon oyo ba réseaux sociaux ezali komemela vie ya ba jeune garçon na ba jeune fille toyebi te soki tokosuka na yango wapi. En attendant kolinga na ba réseaux sociaux pe bisenga senga na milieu surtout ya ba jeune ekoma autorisé na ndenge ya mukiete, mais mingi baza bokatana na nzela ekeyo TikTok ya lelo to sepelisi bagolwa balobi le 26 avril na yu arena bakokende kuna mobondo bolanda. Clip ya Petit Fally Diki corrigé et si ebimaki depuis lobby plus de 200 000 cas sur YouTube et Sengel Boyebak Petit Fally azalaki suspendu pambate atangaki kombo ya héros national Lumumba na ndenge ya mabe kasi azongaki studio pona ko corriger yango pe clip esila ko bima mokolo ya lobby bolanda extrait. Avec Jimmy Mukendi sans filtre to continuer ko informer bino na ndenge esengeli pambate actualité esengeli to expliquer yango pour comprendre version na biso pe à travers masolo tobetaka avec Jimmy Mukendi. Tobandi masolo na biso ya mokolo ya lelo na kobeta lisolo ya rencontre entre Félix Tshisekedi na Yoweri Museveni. Mokolo ya lobi ndenge totalaki biso nyonso na actualité, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki na Museveni. Batobele bakamwe, batobele balobi oh ebandi ndenge nini mutu o pe tobande ko funda lokola rebelle, mutu o pe tobande ko compter parmi ba agresseurs, ba complices. Ndenge nini esalami ke bakutana na Félix Tshisekedi. Certes, et surprendre bato ebele na percée diplomatique on a au Félix asali pambate. Beaucoup se rappeler langage oyo président de la République a salakanango contre ba agresseur oyo nyonso ba atakaka Congo. Mais bon retenir que kaya Uganda ba masolo ici et bandaka général Chiwewe akendaka kuna na Uganda ko solola na ba militaire kuna
pour bachana se baye bakodoze masolo wana pe yaki ko continuer awa na République démocratique du Congo et sika nini ba militaire ougandais ba yaki ba solo la ki pe na Fachi masolo le kanaki normal ba développer ki yango nde et aboutir na masolo oyo et c'est là qui deux chefs d'état bakutana pambate toza ba voisin tokolongwa ki voisin na biso te et sengeli to beta masolo ya ba pays na biso ensemble et sengeli to beta masolo ya ba région ensemble. Mais eloko nini basolo laki nini balobaki à l'issue ya tête à tête na bango babetaki nzoto bango mibale mutu akota ki te pe mutu ayoka ki te tango babimi esika ba collaborateur bazalaki pambate Félix Tshisekedi azalaki accompagné na ministre de l'infrastructure azalaki accompagné na chef état-major général Chiwewe na au représentant o azo occupé makambo ya Luanda ya bakor à Luanda Félix Tshisekedi na Yoweri Museveni balobi bino boyebi ke na diplomatie nyonso ezaka na signification nyonso ezaka na tendance très diplomate qu'il était le président de la République a lobby na micro que pour une fois tomoni un Félix Tshisekedi qui était un peu trop réservé en disant que masolo otosololi na Yoweri Museveni tokanisake nyonso tolobi tokosalela yango wana maloba Félix Tshisekedi. C'est-à-dire insistance oyo ya Félix Tshisekedi ya koloba ke masolo oyo nyonso tosololi tokosalela yango. C'est pour dire que quelque part, n'est-ce pas que peut-être le gars s'était senti trahi na ba période moko boyto na ba masolo moko babetaki. Mais oyo babeti tour oyo na Yoweri Kaguta Museveni Félix Tshisekedi a insisté que basalela yango. Tokomi na suka édition ya lelo na zalaki na plaisir ya kokuta na bino mokolo lelo. Même plaisir et kozananga kokuta na bino lisusu lobi. Magazine.